Awa totali Samuel azopola na ndako ya Eli. Mais na kati ya ndako ya Eli ezalaki na mabe mingi. Wana Eli basalaki mabe mingi. Mais nani Samuel amibatraki mwaya kwe bababe wana akataki pouvoir na ye yango nde mission na ye ekomaki na suka. Beta awa ba prophète mususu ba yebaki mwe ba garder pouvoir bango ezali comme nani to mususu Josué pe asasaki elazaki déterminé yango pouvoir ba garder ke pa komaki nini na suka. Yokani amen. Menge ya sa ko jouer ko ninge ya ko jouer poste wana eya ko jouer Élysée le kasa na Élysée te menge ya se soit que la présence ya Élie ko nini ake ko sanani Élie ozan ko miye amoni ki ko ndia ko mela e ko salisa ye ake ko samtwana prophète ya tindingala ko zo biloko azongisi Rwanda na zuri biloko no sasani ni apesi azosonge pa ya Elise Elise Elias na rekete tango soko kende moli mwesa ngini ila rekete ko rekete wana rekete mwaye ya sasa pouvoir Elise kena mtu azaki na grupo wana te ye azogore mtu sasa azo pouvoir na yasi pour nini negligence toko susu oyo asalaki na Moïse na Aaron soki mpe akopaki na desinote nzamba si atsela bandi sesa bakupaki na nzela po bakolaki protocole kote balataki bilanga sa 40 jours moye ebeba nani kale bazoloba âge de 40 ans Moïse a expliqué prophétie mais na comme na âge 81 mais na saka makasi ndenge na sakina 40 ans kifa soko bakufa kila nzela ba erreur de bomaki bango na nzela aro alenga ba koma na ipa komi na ye mais akoma kite pointe mutu so favoriser bana ezela bafuke le milabite ko tamba sakina nzela nani mais ya bona kimingi ya pasala kimingi ya pasali ba miracle belé mais amiye bakiti ayeba kitende aku respecter pouvoir na ye ayeba kitende ko mbate ndenge bisope tozali oyebi na yo o sale za mabe o sale za malamu nous préféré au sala mabe aro bani sabe se que soit ba bisona biso o tiela biso mwana ngombe to kusamba aro batinde ya sala za patili ko kusamba aro mwa akota la police nini ezara négligence na erreur et profondeur on samba que moi à mon ango ezara biso pete bébé nous avons des sika ba promesse nzamba pesi biso to komona ngote pe ko simba te pona ba yayo to so connect na mabe to so sala mais auta ko sala no mona ke fe mo côté mais so ka nzamba kangela kié ka moi ko akota na terre promise ça été pona mabe oyo are koleta ki mais félicitations à ça le Samuel amona ki bana Eli basala mabela kata temple kuna kata temple za kufanya afara bana Eli mais Samuel a gardé le yenda zona place ya Eli koyeba likambo oyebi ya mabe okokisi yango epesa kazaleka yango alobi na biso mokona mutu akana kamabe akokisa apesa kazambe tanto kana kabeto kokisaka epesa kazambe kaka aro araplasaki Moïse pe
Josué est remplacé Moïse, c'est proche ya Moïse azaki nani Aaron. Akufa te pour âge. Bango choisir bango te pour âge mais ma père ezalaki na bango ya nzambe za ko bomela bango na nzela moko moko. Aaron soki ki atosaka na âge alinga ko pour ndenge baza kotambola ndenge wana même bilamba na bango eza kobeba te même bilamba yango ezalika. Les mêmes âges vont nous faire et ça peut être parce que âge moi j'avais fait à tel ça que bilamba la ni mais ma béo a atosaki et permettre qu'il souffle à côté de la terre promise pour des hommes ça sur la à sur sur na et ça qu'on transfère ma béo yoye qu'on transfère ma béo yoye Aaron Nzambe azaki na plan na été. Mais Moïse a déclaré quitter musala parce na kokoka ngote. Nzambe dali choix azaki te que nous soit nokurayo asa parce que membre de famille. Maintenant ma benenga pour ma caméra azaki ayeba ki awo. On transfère ma paix oyo yebi na ba yebi te ezamba be makasi. Ils sont menés donc au téléma dans la télévision on loba ma bé à partout on loba juste comme ma bé à la salle et bishop bébé ba maman mususu bino pe bino musa oje msamwana papa azaki sula makasa papa azaki ndumba yo mama papa pe susu Ozabana, nakanga mama na bino na bangale, mama na bino za bino ba. Ozo se ko sala. Beno ko so ça. Ozo sala transfert ya ma. Ozo sala trahison na mabe ekota susu na ba transmission do sala mabe utela mama ekota susu na bana. Ozo sala su transmission mabe utela papa ekota na bana ozo se. Eza mabe makasi. Mais tango emisi mwana azuru soka de papa na biso azikira nduma. Zoka de papa na biso azako mena mwana pe akoko ko kusala pe. Eza mabe ba mama. Papa pe eza mabe. Eza problème oyebela ki mwasi na yo. Eza problème oyebela ki mama na. Eza mabe ko lobaka na bana. Même lelo basi ebele pour les caméras presse de basque quand on a la télévision là la famille ou l'équipe na télévision passer na alunga makambo passer na salako passer na sabanumba oso pe isa réputation basala nzambe na télévision ba to ba télévision osambela est-ce que yo ta osambela lobi okotea bato ne so bozo hôtel na so ba ke basala meta mbato na tamba so meta bango basala nini basala nzambe nyonso bakomi ba meta bato baso kende so na bakiste pona nini basala nzambe bakomi ba avantage eza bien opesi de Christ yo lobe kotelema obana kotea bato na baso na kanda omoni ke okumbi mukumba komi na charge na mutu na yo na bato na balongo na bakristo na bato na bakei mwa osa na makasi kotea bango mon frère faut ozalaka na habitude ya kobomba mabe oyo yebi kotransfere yango susu na bato te po soki ozotransfere mabe oyo yebi travers ya bato il faut ozopesa génération et des générations eza mabe pasera lokoki oza mabe eza bien oyebi oza bien ke oza mwasi ya bato oza mobali moko alukaki oza bien eza mobali ya bato oyoki akolela mwasi eza bien soko oli kotubela kende na mosala nzambe alimisa na kwesamaki boye nzambe alimisa na kwesama me kotelema na télévision ebe koloba na kati ya ndako mama na bino akangi ngeli bamusu azabona akangi mwasi na mbala musu alimisi na azolo kosula ba ozosala transmission ya mabe ekota o transmettre mabe oyo yebi ekende na bato mosusu eza péché passer le regarder pour le regarder question comme ça
fono o edakete. Pour ceux qui pensent que faire ça réplique, on le voit. Mais nini est une réplique de Dieu pour ça, faut qu'il fasse. Mais donc même ces générations à passer la peine de beaucoup faire. Ils sont belles comme pas victime en camp pour éviter. Bah donc on regarde dans l'église. Nous sommes quand même fort dollars ce que je sais. Il faut que vous ayez les audiments. Mais si on n'a pas de que beaucoup de babo sengaka, beaucoup de bakis au Kenya, non pas passer au nyos pas comme il va faire pour faire la banda. Oso sebe. Mais charge pas pour que le monde vous prive ou jugement de Zala passe. Pour pas tous ceux qui sont la banda qu'on a ma belle oyo salaki, oyo bon dimaki. Et vous coûtez au cher. Pas de belle pas sur la banda. Pour le moi moi sur la télévision passer le cas qui est moi moi sur tellement intérieur pour goyer c'est fond ma bé oyo moni ma bé yeba pour garder amo et ça la transmission te na kata ndako et ça la transmission te na kata batu et ça la transmission na kata le boto ko bomba musala na nzambe na loba ka pe na zona ma bé o mona ka za kata biso et yaki na volonté moto. Et là, on va dire ça, mon qui est à qui n'a pas volonté. Nama bena malamu, et à qui n'a pas volonté n'ania. Nous avons attaqué ma paix. Et ça n'a importance. Pour yeba, banane ka bolinga nzambe, banane ka boya. Ma paix pour moi c'est très important pour parler de sika bazali. Pour nzambe ka ba balinga na ba tupe ba boyi. Mais yo, nga ma paix, la ligne ma paix oko kibile. Mon frère, le roi qui a payé, ok, n'a payé, mon soeur, moi, ma bête, au Zalaki, pour nous, comment on a commis. Ma bête est à hâte de l'église. Ma bête va dans le lycée. Job est combien? Job est combien? Job est ni. Nous avons dans les colons pour nous avoir confiance dans l'ange de l'été. Et ça le jour. Nous avons pas un jour dans les colons. Il y a une confiance pour nous n'avons pas monté. Faut qu'on y ait pas pour vivre dans ma vie. Faut qu'on y ait pas pour gérer ma vie sur le point. Pour ça, la transmission, il y a ma belle camarade noté. Pour ça, la transmission, ma belle à moi noté. Pour ça, la transmission, ma belle à moi noté. Pour ça, la transmission, il y a ma belle à mon bar noté. Ça, ma belle. Voilà. La mouquette. Moi, dans la cachette. Moi, le banana. Oui. Dans la cachette, le mouton. Ma cape, elle est cacara. Pourquoi? Mais je dis le temps que ça est dans le col de comment ma paix, pour ma collègue, ça m'a génération, ça péché grave. Mais bien, ça a âge de 10 ans. On rappelle à mon bon, moi, ma soeur, mais bien, ça a âge de 20 ans. Au bon, on a bana, on va au ukwenda mabeba ukwenda mbeba olingi ko serva só que na televisão sabe isso nzamba ko le plus pour belle ces générations on deuxième génération papa ça le na kisa ba ko ba victime monsieur ça non c'est pas vrai monsieur ça ko ya le côté va passer ba ko ba victime est-ce que yo lobby au côté mon société à 2000 personnes, 5000 personnes, moi si, moi, autant de pas que je suis comme Mawa, au protéger mon plan. Ngada ukanisa, église wako. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça faut qu'on y ait pas qu'on gère, ok? Faut qu'on y ait pas pour gérer paix pour l'âme. Pour qu'on y ait pour qu'on gère paix pour l'âme. Maman, papa, vous avez dit et là, on a la zone de power. Ma problème, je suis pas sûr que la carte de papa, maman, maman, que pouvoir, c'est la papa, là. Et quand moi, je prends le résultat. Maman, papa, sauf que je mets ta balle, maman, c'est le modèle. Papa, c'est le babana. Papa, c'est le sapeur.
pouvoir ya bana na ya ndako zaka mutwa nani ya mwana mama papa yo la papa mama pinisho papa na pinisho mama zaka mfana soko moni papa azobeta mwana azobisa mwana asa mwana na echikai soko bombe yende talita apa soko pesa mwana pinisho makasi ozo longola mabeza katina nga félicitation pa moi c'est Isaac va pinisho mo baba za ko Isaac yepsa kona Isaac azuma kula chebo likola chebo tiso iko binotela kitsi même ko mo ko tala mo moi c'est aya ko tele makike lora apenga so so beta biselo ko la beta que tiene nda nga so beta makifada beta mais na moi de moi c'est nga antene mais bilo bele ko za mwana est-ce que ça na tandi ya kutesa mwana oyokela kaka papa mwana ayokela kaka papa na pouvoir la mwana mais papa zodo yo mama kuna papa vous so azali so do le des fois et comme quoi to est bien mama papa biso to ba biso bana bakenda kupota famille ntango so libere ba be kota ngalo so ba maboko bafana kwa hiyo naka enjoy kwa soko na kuzongela yango na lingina dresse bana na kota mtuna pesa mama boya so bamboka po bana so ngana kufi 90% akendo wapi ile pale ndio yango bona bapa muso ba wa makambo na kanyo akaenda kupemba bamboka pour libérer ma bête et contre bana nganga bana na ngai ngaba bana e bino pe kuboza awa kota kolamba bana basi be abalotese bana bina makambo obilo tele kusaka makambo kolamba pe e bomusakali bana olamba ka oso soki mwana tia kama koloko akobala akoyeko kolamba biso balibala musute biso kolamba apara kama kungaza ngaza babenga nani ngai nasa opera tena ndako azu na place uzoreza ukatana zokora bloko na longona na yekula tu ba pesa mtu kajuru ngora kumba mtu kapela longona mtu na place yake soki nazuko poko sana bato ndina tekena na kuma mtu te moto na dawa na somba kia unajua mbali kwa mtu boye kusabana kulamba biloko bana bazolamba ndima ko bana na bazotika ka ejour bazoma na bina banda mukole kazo mubalo za kanda mubana no papa na pamoja ubala bana wana bakugenda kubale bali bali bakubala bakugenda papa bali bakubala bakugenda yote amen bagali mususu ale biloko simite ako mbeko mbanga asufu Isaac azaona Petro Isaac azaona pesa kati pakati haikuwa ngabale no basa kwa kati pakati Isaac alikuwa metape ko bala mubalo alikuwa yo mwasi la bale kukola metape kana soro belo kama ko bati me ko so mwasi ko yo zale papa mama ni mwana zoro katanda pote sa biloko bale na madame sensation madame nani boye kusaka bana kolamba bo pesa bana na papa na bango mater bo séparer bana na papa na bango et boye ko lukela na ba problème un jour apa so ka kare babo mukolo ko nginda ako so semwana na apa so ko ka mais keno ko do pa ko apa so ko ko ni aye kisaka yo tawo ngindi mo apa cha mutu me
Yala sa kasuna lobi kwa kwa mama yetu. Choro lo kobi kabla kwa fa kwa dosa. Talo kusonga simu kwa kupenda kanga kwa dosa. Wewe ni kufika na bani kwa kufika na kwa kufika na kwa